balandi ya Terroir des Anges TV. Lelo tomemeli bino émission na bino bolingaki mingi émission oyo ezongisaki bino susu na bokoko na biso émission Mandombe en ligne. Vraiment tozali ko pesa bino merci bay o bozalaki wana pona ko benga biso ko encourager biso wana to pesi mbote pa ya mama Dede kuna na mboka Nkamba. Bozalaki belé wana pona ko benga ko encourager biso pe to za reconnaissant vers bino to pesi bino merci mingi. Bo tala vraiment Terroir des Anges en tout cas la ko décevoir binoté. Biso to za wana pona ko landa yo. Bandeko balandi wana déjà tozo lancer message pa ina bino. Bo benga biso na numéro na biso eza na se wana oyo asepeli l'émission bo liker bo commenter bo zala toujours wana ko komela biso na ba question par rapport ya kuro papa banko mazai bazali ko pesa biso to kozala wana pona ko répondre bino de façon que to tambola biso na bino nzela moko to landa na tableau kuna nini oyo papa votour bombeli biso mokolo malela ndenge tolobaki na bino ne bandeli ke lelo bokolanda découverte ya Mandombe parce que eloko nyonso ezalaka na esika yango ewutaka même kutu mayo totokaka na bankelo tuna ba rivière moko boyo eza pene na bamboka na biso toyebi place mai wana ewuti donc eza na source sima epesi biso nkelo yango wana siko lelo mpe biso tozolakisa bino source ya Mandombe. Tomoni awa baline oyo nasali sali forme ya mur de briques nde sika tokomona bilembo mibale oyo na tie awa na likolo ekobima awa na mur de briques nde soki tolandi tokomona awa ndenge nazoko kotia clé na ngai bomoni ke tomoni tobimisi chiffre ya 5 toye awa toye komona chiffre 2 nakanisi bino moko bozali kolanda chiffre mibale ebimi awa nde chiffre na mibale yango nde tolobi ezalaki code oyo Papa Simon Kimbangu apesaki na inventaire pour être à décoder yango ebimisa écriture oyo eza écriture te oyo eza kaka ba code écriture nde à partir ya kodécoder oyo inventaire asalaki nde yango nde ebimisi liso écriture oyo boko yekola lelo. Pourquoi bilembo oyo mibale ebimi esika mosusu te kaka na mur de briques? Parce que so totali biso batu tolalaka na kati ya bandako ndako ebombaka makambo ebele ya malamu pe ya mabe mais na sens ya makambo malamu nde ebimiseli biso bilembo mibale oyo tokomona ete mikolo epesi biso écriture nde na yango ntango tolongwe awa tokiti awa na se tobimisi bilembo yango awa nyonso mibale oyo eza na forme ya 5 na D nde kolonga yango awa ntango barecherche bandi epai ya inventaire nde eyekopesa biso makomi parce que moyen to panzango pena nyonso pene ezali te suite temps mais tozali kolakisa bino mwa quelque ba exemple
mandombe to écriture négro-africaine ezali langue te ezali makomi lokola makomi ya bato banso ya bamboka nyonso toyebi tel que mindele chinois ainsi de suite. Soki totali par exemple awa tokomi Dieu o tokomi Dieu awa tokomi Allah awa tokomi Nzambe. Donc o ezali langue na biso o ezali langue ya bapaya o bino boyebi, mais soki totali na nyonso misatu oyo écriture na biso awa ezali te, mais balangue eza différent. Nde yango wana biso lokola tozangaki écriture tozosalela écriture ya bapaya, nde yango wana sikoyo toye kozwa écriture na biso, nde na écriture na biso nde naye kokoma so nakomi boye Nzambe. Donc nde nakomi Nzambe awa na écriture ya bapaya epai na biso pe na écriture na biso yango oyo. Donc écriture ekosunga biso po ete tobomba to protéger langue na biso yango wana bouti kolanda mwa démonstration moke mpona kotalisa bino ke ezali lokuta te eza mpenza écriture yango wana nde osili kolakisa bino. Bon, lelo lokola tosilisi déjà kolakisa bino epai wapi bilembo mibale ebimaki oyo tobengi na lopoto découverte, nde sikoyo tozali kolakisa bino lisusu lolenge nini okoki kokoma kombo ya moto na nzela ya makomi yango. Donc toza na bavoyelle oyo biso tobengi na lokota na biso bisimba. Bamindele babengi voyelle, biso epa na biso tobengi yango bisimba. Bisimba yango to bavoyelle ezali nini yango oyo mandombe elandaka lolenge ya makomi ya mindele te. Biso tokomaka na oyo ozali koyoka yango nde biso tokomelaka. Exemple, awa tokomi a, oyo e, oyo i, oyo o, oyo u, yango bomoni ezwi double voyelle, parce oyo ezwi u, oyebi yango ezali u français, mais ba misusu o batanga yango u, mais yango tosali différence ya u na u. Pona kokoma yango okoma kombo ya moto tokabolaka ye. Donc parce que oyo azo représenter consonne oyo biso tobengi na lokota na biso bamvoila. Donc essaye lokola consonne na voyelle esangani. Mais pona kobanda kokoma makambo to utilizaka nyonso mibale mbala mote to panzaka bango bakabwanaka pona kolongolaka
élément moko po ete akota pe na console mususu po apesa son nde tokomona awa we ndenge tosila koyebisa bino ete mpona kobanda kokoma likambo tokabolaka consonne oyo na voyelle po epermettre okoka kozwa son oyo yoza nango posa nde bomoni awa topandi nano ba voyelle yango to bisimba oyo tobengi na lokota na biso tomoni ke awa epesi biso 4 positions eloko nezolakisa baposition bokotala kaka ndenge bapoint oyo ezali awa bomoni ke bazali mpenza ndenge moko te ndenge moko na awa bozomona ke bapoint oyo na oyo baza ndenge moko te oyo na oyo baza ndenge moko te ndenge moko ainsi de suite ndenge tomoni awa donc baza na 4 positions na ba 4 positions wana oyo epesi biso awa yango ndezo permettre ke likambo oyo tokoluka tokoma il faut to se référer na ba position na bango nde pona kokoma par exemple pona kokoma da oyo sikoyo ezali consonne tom voilà oyo ezopesa biso déjà son ya da oyo tolingi kokoma mais po ete tozwa son oyo tolobi ya da esengeli tozwa voyelle to kisimba a toya kotutisa awa parce que ensemble ya oyo akoki kokota awa te soki ye nyonso lokola aza a partir oyo nyonso ekoti awa ekopesa biso son mosusu yango wana topandi yango mpona torekipere kaka elema oyo nde sikoyo tokotala lokola toza na posa tokoma da c'est que il faut toluka kotala position elema oyo ezali koluka sikoyo voyelle na ye awa oyo ezali ke tokoki kotutisa awa po ete apesa biso son nde totali awa na baposition nyonso mine toyei kozwa elema oyo tozwi awa omoni parti point oyo ezali mais awa tokotia point oyo te do totieka mpona koyeba ke mpona kokoma likambo boye tokozwa oyo nde toyei kozwa oyo totutisi ye awa nde apesi biso son ya da ndenge tokomi boye tokomi da so tongi tokoma par exemple dadi parce que toyebi ndenge mpe bozolandana na bato mpe bakombo badadi bakoki kozala nde tokozwa sikoyo le même élément oyo totiaki awa
totie lisusu awa aza na son te par rapport ya oyo na oyo ye aza na son moko te ye nde moto aza na son siko mpo azwa son ya di wana totali siko awa toyebisaki bino ke oyo i toluki ye siko awa parmi baelema oyo ezali awa toye kozwa elema oyo lisusu ya se e toye na ye awa toputi ye totie donc parti oyo yango moni abakisami aparti awa ndenge tokomi boye tokomi dadi donc oyo ezali kopermettre biso mpona kose référé donc mingi eza mpona baapprenant oyo si batangi déjà makomi yango soki obungisi yango okose référé awa donc toza na alphabet te ndenge bandeko nyonso mindele baza nango donc tozali nde na système ya bagroupe de syllabes bagroupe de syllabes donc oyo moto azoloba yango wana nde mutu yango wana nde bon ndenge towiti kotalisa bino démonstration ya kombo oyo nde mpona baapprenant to bato bazokoapprendre oyo balingi ke bakoma yango rapidement nde tozopesa bino basyllabe to bason oyo ezali komema biso lokola alphabet ya mindele nde awa totie bakonsone oyo mibale nde sikoyo eza nanu bason miwe eza na son moko te oyo ekoki kopesa biso soit son ya dadi yango sikoyo awa tolingi tolobela bason mibale tozolobela son ya lettre 2 ya mindele na b bon nde tozwi voyelle a ndenge tolobaki na bino mpona kokoma da tokamati tobakisi oyo apesi biso da tolingi tokoma d na d sikoyo totali parmi bavoyelle oyo toye kozwa oyo tozwi oyo pardon oyo ya se nde tokamati tobalisi awa oyo da oyo d da de oyo awa siko fo tokoma di na di totali susu na bavoyelle oyo toye kozwa lisusu oyo nde toye kotia awa epesi biso di ndenge bomonaki awa tokomaki dadi donc soki ozwi oyo na oyo nde bapesi biso son oyo ya dadi awa sikoyo tozokoma du totali awa bolimbisi pamba te toni tokoma du nde tokamati lisusu voyelle oyo toye kotia ye awa après tolingi tokoma di nde totali lisusu awa tozwi voyelle oyo ya se toye kotia ye awa nde tokomi di da de di du di awa na se tomoni ke esangani na bavoyelle te
moyen pesa biso son bason oyo ya B eza te nde totali lisusu awa mpona kokoma ba totali awa nde toyei kozwa voyelle oyo donc différence nango ezali kaka partir ya basonge oyo na entraîne na esika oyo nde tokamati oyo toyei kotia awa apesi biso son ya ba mpona kokoma B toye lisusu awa tozwi oyo azali côté droite tokamati toye kotia awa mpona kokoma B tozwi lisusu toye kozwa voyelle oyo totie awa mpona kokoma bu tozwi voyelle oyo nde totutie awa apesi biso son ya bu apres mpona kokoma bi nde tokamati voyelle oyo toye kotutia ye awa parce que soki totali tozomona awa consonne na biso abandi lokola awa donc yeyo première consonne abandi awa bozomona forme na ye kaka chiffre 5 mosusu alandi na se aza na forme ya chiffre 5 a partir ya trait oyo eza na kati yango nde esangisi bango ekomisi bango lokola baconsonne mibale oyo tobengi yango consonne ya 0 degré donc parce que baconsonne oyo eza na badegré nango oyo siko eza consonne ya 0 degré to mvoila pimpita ya 0 degré nde bomoi tokomi awa da de di du awa mpona espace esengeli kobakisa do a partir tomoni awa lisusu élément oyo yango oyo bomoni position na ye nde aye kobakisama awa nde apesi biso ya do awa mpe fale kobakisa bo donc tomoni oyo azali consonne miwe nde toye kobakisa élément oyo toye kobakisa tobakisi élément oyo bandeko bolimbisi tobakisi élément oyo awa nde tokomi bo donc bino moko déjà balandi fo botala déjà selon ndenge tosali ba élément oyo yo moko kotala déjà ke so nangi nakoma dade nakokoma yango boye dadi ozwi oyo na oyo nde okomi dadi soki olingi okoma dudu ozwi mibale oyo fois de oyo apesi biso dudu to didi to dodo mibale oyo bie dido donc lokola par exemple boye na ndenge ya lokota ya mindele dido du teme dido yango wana bomoni awa nde tokomi awa donc ndenge tokomi na écriture na biso bayindo a partir oyo na oyo apesi biso son oyo dido so tongi tokoma didu nde totie boye donc oyo mibale boye esali didu oyo nyonso mibale yango esali dido nde awa toutilize baconsonne mibale oyo eza na même forme nini elakisi ke eza na même forme parce que baza toujours na forme 5 à part trait oyo donc soki bolongoli trait wana botali bokomona ke aza toujours na forme ya 5 ndenge toyebisaki bino na ebandeli ete papa Simon Kimbangu ntango apesi inventaire
bilembo wana mibale ezalaki bilembo misatu te ezalaki bilembo eza na forme ya 5 na D yango wana bozomona mpe écriture na biso dès que papa Wabelado a développaki yango bozomona ezokolandaka toujours forme wana nde tozaka na bafamille mibale famille ya côté ya 5 na famille ya D awa sikoyo tolakisi bino awa totalisi bino nanu famille moko ya côté 5-5 bilembo oyo mibale parce que bato bakotuna biso mais bino bozoloba 5 ndenge ni parce que eza écriture ya mindele bino mpe sengeli boluka kombo na bino oyo biso tobengi yango bamvoila na lokota na biso tobengi yango lisusu pakundungu na pelekete donc ye pakundungu ye pelekete ezali bason oyo ya tamtam donc tomonaka ntango bato babetaka mbunda na église oyo bazobeta bagrosse caisse oyo bazobeta son ezobima kuna pakundungu même bandeko na biso bafitiste bomonaka lere babetaka grosse caisse wana oyo sikoyo eza bacaisse claire oyo mikelelaka pelekete oyo pakundungu oyo ya moke ezolela oyo azolela pelekete donc nakanisi bolandi nde sikoyo oyo eza na famille ya pakundungu bango yeyo sikoyo tolingi tomona pelekete akopesa biso son nini donc libota ya D po na libota ya 5 bapesi biso bason oyo totangi da de di du di do awa ba be bi bo bi na bo tandis que sikoyo na libota ya 2 oyo tobengi pelekete nde sikoyo tomoni consonne wana a changé bozolanda botala ndenge nazosalela ye na matisi boye nde akomi na forme oyo ya D à partir à botala ngo en général te mais botala ye à partir awa na awa tobakisi kaka trait oyo nde awa lisusu tomoni D mosusu adembeli na nsima nde toye kotia lisusu mosusu awa awa sikoyo soki tolingi tokoma par exemple fa tolingi tokoma oyo ezopesa biso son ya F ya mindele nde biso bason yango ekobimela awa par exemple soki olingi okoma fa nde okozwa voyelle oyo osangisi awa nde epesi son ya fa olingi okoma fe nde okozwa oyo oye otutisi awa epesi biso fe soki olingi okoma fi oye awa ozwi voyelle oyo oye otutisi awa olingi okoma fo oye ozwi voyelle oyo otali position parce que songe oyo fo etutana awa nde oye tie boye ekomi fo soki olingi okoma fu nde oye lisusu na tableau na biso ozwi voyelle oyo oye otutisi awa ainsi de suite même soki olingi okoma fi déjà bino moko bokotala kaka tableau na biso ndenge ezali donc oyo F nde tomoni na voyelle F ya mindele yango biso pe na voyelle na biso oyo epesi forme epesi son ya F nde toye komona fa fe fi fo fu singelaki kotia son mosusu wana ya fi
kasi pona esika boko se référer kaka na tableau oyo to tie likolo awa nde sikoyo tozokende na son mosusu parce que tolobaki fo bozwa bason misato lokola son ya D, son ya B, son ya F na son ya G. Nde siko awa déjà si topesi son ya D, topesi son ya B, topesi ya F, nde siko tolingi tozwa son ya G. Donc awa soki déjà olingi okoma fufu lokola déjà oyo apesi biso déjà fou directement oko soko komi déjà boye fou mibale boye epesi biso fufu mibale oyo. Donc fufu cela veut dire fou fou soit na français to na lingala donc ou bien na le côté ya français liboma to na elobeli na biso nde to benga fufu baliaka okoye kokomela ngo boy. Omoni que différence ça parce que bango bandeko nyonso mindele na ekomeli na bango basangisi ba voyelle mibale mais biso tosaleli kaka voyelle moko nde tolobaki ne bandeli ete mandombe ezali na ekomeli nango okolanda makomi ndenge mundele akomeli te yo kolanda kaka ndinga to son oyo ebimi kuna yango moni pa na biso ekonte ba voyelle mibale te tosaleli kaka voyelle moko oyo epesi biso son oyo tolobaki ya fu kuna na likolo nde toleki na voyelle ya suka mpona kozwa bason ya nyonso eza na lettre G. Soki tolingi tokoma par exemple ga tozongi toujours na tableau na biso totali voyelle nini oyo ekoki kopesa son ya ga toyei kotala parmi les 4 voyelles oyo toyei kozwa oyo parce que toza na il faut songe donc songe etuta na consonne nde tomoni partie oyo eza na point oyo nde awa tozolongola point awa totie ba point oyo po elakisa kaka différence ya ba voyelle yango mais siko awa tolongoli point oyo tokamati toutiliser partie ya nzete oyo awa partie awa e toye na ye awa bomoni songe oyo bomoni déjà yeyo ndenge toye na voyelle na biso aye tuti awa après tozongisi ye boye ale tomakisi ye toye boye nde epesi biso son ya ga. Soki tolingi tokoma gi totali lisusu parmi ba voyelle oyo nde ezali voyelle i nde tozwi ye oyo tokamati toye kotia ye awa eza likambo ya songe te eza kaka likambo ya position na ye nde toye kotutisa ye awa epesi biso ga gi sikoyo tolingi tokoma ge nde toyesu na tableau na biso toluki voyelle e yeyo nde totali position tozwi position oyo toye na ye awa esengeli te awa na écriture oyo principe ezali esengeli te voyelle aleka consonne na mulai soki botali awa bomona consonne de yeyo awa bomoni baza bade mibale bakangani mais omoni ke voyelle na biso aye asuki mpenza
justement na molai ya voyelle oyo tobengi lokota na biso pelekete. Donc voyelle pelekete nde awa pe tomoni son oyo tokomi ya ge, tomoni ke voyelle e aye awa na nsima na ye aza toujours na molai ya consonne oyo tobengi na lokota na biso pelekete. Awa pe toye komona kesengeli topesa son ya go nde tokamati toye lisusu awa totali parmi bavoyele oyo tozwi oyo nde toye na ye awa totutisi boye. Tolingi tozwa son ya gu nde toye awa na bavoyele u tokamati tozwi oyo nde toye na ye awa apesi biso gu nde toye kozwa lisusu son oyo po tozwa gi nde toye awa parmi bavoyele oyo toye kozwa lisusu oyo tobendi ye awa tokangisi ye awa nde apesi biso son ya gi. Donc soki olingi kokoma lokola dodo nde okozwa fois na ye, donc osali lokola boye donc mibale boye nde apesi biso son ya dodo. Donc son nyonso oyo okolinga okoma oyo etali kaka baconsonne oyo D, B, F na G, tableau nango yango topesi e permettre baapprenant to mpe baye oyo bazali koapprendre bakoka kose référé na tableau oyo eza sous forme ya alphabet na biso. Donc bato déjà si batanga mandombe babosana base référaka partie ya tableau oyo nde yango wana tobongisaki mpona kolakisa na bino na mokolo ya lelo. Merci bandeko balandi wana tomoni papa Vautour Nkwamazai akomi bongo na suka ya leçon ya mokolo mwa lelo. Vraiment papa Nkwamazai Vautour naza na question moko na koposer. Tomoni ndenge okomeli biso awa D, B, F. Mais kasi dessin oyo to voyelle oyo bengango voyelle to voyelle oyo na oyo ezaka na koloba dessin moko na bengango ata dessin eza dessin moko. Mais ndeni awe bimisi son D awe bongwane komi B awa pe bongwane komi fa. Soko ko expliquer biso malam na esika wana ekozala malamu pona bandeko bazali kolanda ba comprendre bien vraiment. Oui, pona balandi oyo ba comprendre te et puis pona répondre na question oyo papa journaliste atuni ezali boy. Soki totali bilembo o mibale ezali na forme nde tobaki 5 na D. Tangu siko basali ba recherche nango nde ekobotela biso consonne oyo. Mais na consonne oyo tomoni ke soki totali malamu aza toujours na forme ya libota ya 5 oyo. Sikoyo différence ezali ke à partir ya ba rotation, rotation, rabattement et puis tosalaka sous principe de miroir. Babiloko wana sous ba principe wana yango ezosala ete ba voyelle oyo to bisimba et changer. Donc et ça la ba rotation na ba rabattement et puis na principe de miroir. Donc ezali ba principe oyo muto ezali ko sala ete ba voyelle oyo changeaka. Donc consonne ko tikala na position wana. Donc sokozo koma likambo moko oyo eza justement na famille ya 5. Donc justement voyelle kaka nde mutu akabanda ko changer. Tantôt mona ye awa, tantôt akiti awa ndenge aiguille ya montre ezalaka. Montre to ebiango malamu
okomona aiguille monte telemika esika moko na ba chiffre na ye mais aiguille kaka mutu ezali kosala mouvement donc aiguille tokoloba eza lokola ba voyelle oyo donc consonne na telemi na ye mais ba voyelle mutu eza kosala mouvement wana yango bomoni awa bango mibale bazali na libota ya 5 tokitia toye kozwa ye na ye baza na libota ya D F na G donc na libota ya 5 bazali na D na B mais libota ya D bazali na F na G nde yango bomoni ndenge tosali awa ndenge pe tosali awa donc ozomona que par exemple bona ko se faire comprendre ce qui te tient consonne oyo il y a 0 degré azana sonte sikoyo tolingi to utiliser na consonne moko oyo to utiliser ba son mibale mbala moko tozwi voyelle A oyo nde to eko chai awa ndenge tolobaki apesi biso son ya da sikoyo alingi asala sous mouvement na ye po apesa biso son oyo tobengi ya ba ale nde to ekozwa lisusu parti oyo tobakisi awa donc ndenge aza boye moko apesi biso bason mibale koto ya pesi da na likolo apesi ba nde yango tokomi awa todemontre awa. Merci bandeko balandi wana ezalaki question na ngai kasi na comprendre malamu vraiment ndenge papa Vautour Nkwamazai to pe professeur ya Mandombe apeseli biso bino mpe soki bozali na ba question ya kopose biso na leçon ya lelo vraiment bokomela biso na numéro wana na WhatsApp na biso ezala voice ezala na bapel to pe ba message na bino tokoyamba yango les jours tozonga susu pour na leçon ya mususu tokozanga te kokomisa ba question na bino pe papa Vautour ako répondre bino ndenge ezali toujours mo mesana te bisaki bino terroir des anges ezaka wana pona kolakisa bino cours ya Mandombe ndenge kaka ezali musala na biso toye wana juste pona kopesa papa Simo Kimbangu maboko et puis toye wana pour na kolakisa valeur ya biso bayindo à travers le monde vraiment papa Vautour to comme na biso na suka soki okoki koloba mois dernier mot na yo na par rapport ya leçon lelo sima opesi pe bambote na yo na baye o bazali kolanda yo à travers le monde. Bon yambo ete naloba liloba esengeli kosala susu ata démonstration moko ya suka mpona kotalisa bandeko oyo bazali kolanda biso ke ezali mpenza écriture malgré na expliquer mais jusque là moko to mibale bazali comprendre te lokola tozali na moko oyo ngai na tangisa makomi yango oyo bauta ko présenter biso mibale na ye na ebandeli azali mokolo me andimaki ete ayekola makomi oyo nde bolandaki na ebandeli mpona kotalisa bino ete eza mpenza écriture nde ngai na kokoma nano likambo moko nakoyebisa ye likambo yango te ngai na kosola na bino bajournaliste na koloba ta na litoi ye ya kotelema mpo ete aya kotanga yango mpona kotalisa ete likambo yango eza ya solo. Merci bongo papa Vautour topesi yo temps meka kokomela biso phrase yango totala ndenge nini papa Séraphin Nkwamazai ako répondre. Nkwamazai ya komini ni rapidement. Bibi a Dodi Dédé. Bravo papa Séraphin.